Bandeko ya Kuli Media TV, bonsoir. Makambo oyo ekomi kolekela biso tozoyeba su te na niveau nini tokokende kwa. Nauti kozwa video depuis hier ya JDT Mulopwe Jackie bazo ya video wana tozomona ke baza komenase na mutu moko aza kosala en sorte que Jackie azala publier na ndenge mabe na net. Mais on va revenir un petit peu en arrière en disant que artiste Jackie Mulopwe oyo bato bayebi na kombo ya JDT Mulopwe aza l'un des artistes ya mboka na biso oyo azosala pe fierté ya mboka na biso na libanda parce que déjà avandaka aza résident na Belgique à se produisaka très souvent contrairement na ndenge bato bayebi peut-être bayebi te na Europe awa akendaka ntina continent ya Amérique akendaka na bacontinent ya Afrique pe bamboka mosusu ya Afrique donc aza na carnet na ye ya baproduction na ya mosala na ye eza plein. Alors on se retrouve avec une vidéo sur le net oyo mutu moko baza na ye peut-être deal moko boye baza na problème et mutu wana ole a gérer problème na ye na ndenge na bango mibale puisque bayebani apparemment banda kala batravaillaka ensemble pe batravailler ensemble alingi à tout prix akomisa yango likambo moko ya kopebisa image ya moto toyebi niveau ya problème bana yango te mais quel que soit le problème moi je pense que bakoka kosala en sorte que ba régler yango bango mibale to en famille entre bango na bato bayebani na bango sans que ekoma na net. Jackie Mulopwe JDT est l'un des artistes ya mboka na biso oyo asalela biso banzembo abanda banzembo na ye wana je sais que mutu moko ta contredire nga arata ata moko te banzembo na ye nyonso abimisa ezala kitoko banzembo na ye nyonso abimisa ebinisaka banzembo na ye nyonso abimisa esalaka plaisir na bato et puis aza na banzembo ya salite te c'est-à-dire aza te omona ono na kati ya nzembo ne azotanga babiloko moko oyo lelo tokoma omona bato misusu kutu baza bamikolo na ye na mosala wana baza na notoriété koleka ye na mosala wana babimisaka biloko ya salite kote mosusu tozotala sikoyo personnalité ya moto. Ce garçon-là, Jackie Mulopwe, JDT, aza mutu ya alingaka problème na bato te. Na mona pe esika moko tozomona ye, bazosalela ye ba émission ya ba 50 minutes ou 1 heure du temps ya polémique. O aza boye o alobaki boye bamonaki na video boye o batalaki eza te. Aza mutu moko azobunda na ndenge na ye moko en étant awa na poto. Po ameka kosalaka biso plaisir tous les ans na eloko ata moko to mibale to misato awuti kobimisa mikolo kaka banzembo ya kitoko pe eza na kati ya net bozomona ngo na baclip personne n'en parle na niveau oyo mais lelo kaka bamoni video wana ya 2 minutes oyo bazolinga basalir image na ye tala ndenge net etondi na baémission sur Jackie Mulopwe. Jackie Mulopwe jusqu'à voir une certaine chroniqueuse affirmer, nazoloba bien affirmer que Jackie Mulopwe azalaki na hôtel moko boye comme étant clandestin et que baye kobengana ye na miso ya bato. Mama Jackie Mulopwe wana ozomona oyo yo oyebi te parce que namoni koyebi ye te aza na notoriété atambolaka ye moko te atambolaka te ke otambola boye ozomona pamba pamba na nzela
azokena babar amela na bato mpo avandaka na poto non, aza artiste oyo azo se respecter, aza star. C'est-à-dire déplacement na ye ezalaka sur contrat, déplacement na eza mpona mosala na ye, déplacement na eza mpona makambo oyo ezosala ke avalorize mosala na ye. L'artiste Jackie Mulopwe a se déplacaka ya buzoba te, akendaka na hôtel te mpo hôtel moko pe te na mboka ya France, parce que là je vois bien que ça se passait en France, oyo ekoklima moto azala clandestin na kati, parce que chambre nyonso hôtel banettoyaka yango na ntongo, bato bazali oyo bayaka bazonettoye bachambre, baza na bakle ya badouble bakofungola, bakoyeba soki moto avandaka to avandaka te. Et puis kokitisa artiste na bino ntina niveau wana ke bomoni ke on dirait te ke ozo affirme mpenza ke non bozomona bien na video wana ke baye kobimisa ye babimisa eti libanda non. Ntango ozomona Jackie libanda na video wana, ça veut dire que aboyi na ye bamerde na bato wana oyo bayaki koagrese ye na kati ya hotel, oyebi na yo mpe soki te soki hotel wana ye aza kovanda wana to ayaki kotala mutu, bato wana ça se voit très bien, eza visible, ça se voit très bien que balandaki bango, c'est-à-dire azalaki déjà soit bayebisi bango ga Jackie Mulopwe aza place boye, place bokoma wana po ti bazokota na hotel babandi déjà yo ozolinga o agrese mutu to beta mutu, mais osimbi telefone ozofilme obete na maboko boni po beta mutu il faut bete na maboko mibale, sikoyo yo osimbi telefone donc en même temps ozofilme en même temps obeta makofi. Donc tozomona bien c'est juste campagne moko mpona kodénigre ye, eza campagne moko mpona kosalir ye, eza campagne moko mpona kobebisa image na ye. Moi je ne suis pas d'accord avec ça parce que je trouve que c'est un jeune homme, donc tobengi jeune homme parce que aza artiste na biso tout ça, mais c'est un parent, aza mokolo, aza mwana moke te ya buzoba depuis abanda carrière na ye, en tout cas motu ta koloba nanga ke non tomonaki na babuzoba non, bato balukelaka toujours bato babuzoba mais ye aza na buzoba te. Et bien vous sentez même que dans la vidéo il n'a pas peur de ces gens-là, il est sûr de lui, et puis ayebi que non eza likambo moko ekose régler nango oyo o ayibi yo mbongo, mais comment koyiba yo disque dur yo nde mutu pe sûrement que yo mutu faillir peut-être na contrat na ye parce que travailla kaka na yo ta travailla na bato ebele yaka na bapreuve calmement na télévision sala plateau bengisa bachroniqueur bengisa bajournaliste soki olingi basalela yo émission oyo ezoproduire bapreuve en bonne et due forme comme quoi voici le contrat, voici le disque dur, voici tel truc. Mais ozoyela bato mpona production moko produisaki ye azwaki disque dur makozwango ndenge nini papa. Bref, essayons un petit peu justement ya kotiaka baartiste na biso na baposition oyo ya bien parce que baimage ya ndenge wana Jackie Mulopwe est connu un peu partout dans le monde. Bozobimisa baimage ya ndenge wana baivoirien bakomona bacamerounais bakomona baaméricain bakomona banani bakomona mpe bato tu bayaka kotala ye na musique eza nango propre te mpo ya bango oyo baartiste na bango babombaka ngo. Voilà un petit peu ce que j'aurais voulu dire. Et en même temps, c'est la bino mwa vidéo yango bino moko bomona à quel niveau motema mabe nazoba bien ekomi na kati ya bato mpona koluka kosalir kaka baimage ya bato tout ça bani. Bambote na nga toujours comme tokomi na basérie ya bambote yango na pure vie na nga le commandeur Flavien Masunda na Kisasa, bambote na nga susu epai ya maman Seclovita auti kokita mikolo oyo kaka autozwa mwa mopepe na ye moke ya bapoto azongi mwa moke na kini, bambote na nga mosusu na peti na nga kokoshino ba bashino yo oyebi namonaki namoni bilili tokosolola nazomona kaka bilili tokosolola, bambote na nga na quête di comtesse, la quête di comtesse quintessence ya babeauté, quête di comtesse jumelle na nga moko. Voilà quoi, donc mpona lelo mwa bato wana na tiki wana baza bato oyo ya ngai oyo mpe nalingaka mingi. Continuez à s'abonner massivement à la chaîne Nabiso ya Kuli Media TV, la chaîne de l'excellence. Continuez à couper sa biso, point de vue Nabino, la manière Nabiso à retravailler.
Et ceux qui vont l'ignorer, vous toujours au bakisa 1+. La Massoula. Merci beaucoup et à très très bientôt. Votre serviteur, Ombre et Lily. Des fois, ça un mot là. Pardon quoi, j'ai beaucoup de respect via. C'est possible, beaucoup de respect. Non, vêtir maman, via. Vêtir maman, ça la bombuta. Ben la police, il me doit. Appelle la police. J'ai vêtir maman, ça la bombuta. Il me doit le monsieur, c'est un voleur. Je vêtir maintenant, vie. C'est un voleur. Tu me dois. Appelle la police. Appelle la police, monsieur. C'est un voleur. C'est un voleur, toi. C'est un voleur. Le roi, non. C'est un voleur. Non, Mais toi, le monsieur, c'est un voleur. Je l'avais produit, il a volé les disques et puis il a fui. Il y en a tout petit. Appelle la police, on va finir au commissariat. Soit. Je vais tirer mon mot, vous tirez mon mot, ça là. Je vais tirer mon mot, ça là. Le roi, le roi. Je vais tirer Kendi. Je vais tirer Kendi. Maman, t'es vieux, sur maman. Mais fais arrêter, vieux. Maman, va sur la roue. Viens, tout sur la viens. Lui, il n'a pas une chambre ici. C'est un squatter. Lui, il n'a pas une chambre. Il n'a pas une chambre ici. Lui, il faut qu'il sorte. Il n'a pas une chambre ici. Quelle chambre était ici? T'as une chambre ici? Auquel nom? Il s'appelle Jackie Molopoe. Vérifiez s'il a une chambre ici. Il s'appelle Jackie Molopoe. Vérifiez s'il a une chambre ici. C'est un squatter. Vérifiez s'il a une chambre ici. Il n'a pas une chambre ici. C'est un squatter. Attends la chambre. Comment vous savez, maman? S'il vous plaît. Vous avez une chambre ici, regarde. Lui, il n'a pas une chambre ici. C'est quoi le problème? Le monsieur n'habite pas ici. Il me doit l'argent. Il faut qu'on le mette dehors. Je règle avec lui. Mais regarde, tu m'écoutes pas, monsieur. Regarde, il y a l'hôtel ici. Non. Il va aller ça dehors. Ouais, mais c'est ça que je dis. Vous le mettez dehors. Non, ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai une chambre ici. Lui, il n'a pas une chambre ici. Chambre. Ma Benganio. Squatter. Ma Benganio, Saki. On a une chambre squatter. On a une bombe dans bima. Na rolia yo petit la banzembo. Squatter. Ma Benganio, on a une chambre. Saki yo. Zo va moro nyama.